et puis na quartier na biso na Lingwala ozokende bien mais batu ni ndenge ni Lingwala ezali na bandal quartier Lingwala ezali avenue Selembao ezali avenue Sana ezali oko expliquer biso ngo bon biso toyebi ke bon tant to botama to kuti ba venyo nezalaka selon histoire ba mikolo toyebi ke ba Lingwala wana ezalaka ba kombo ya batu soit ba chef du quartier de toyebi ke ezalaka ba kombo ya ba chef du quartier ba chef du quartier le quoi ba chef de rue ba benga le ba chef du quartier ba do dirigé soit ba quartier voilà ezalaka ba kombo na bango ezalaka ba Lingwala wana mo ba bisengo ba makelele bana pe ya ba bandal la bazaki bana bandal ba kone o ba yebi histoire ya bandal avant biso to botama yango moni ke tozala besoin bandal ezonga ndenge ezalaki bandal ezala bandal lelo te ba kuluna te bandali ezala bandali ya misala ezala bandali ya kolakisa batu ke oui o eza bandali toyebeki bandali oui bon différence on ezala lelo bandali comme bakuluna eza koyebana te o ahuti Selembao o ahuti ngingi non sangisa mabe tolingi discipline ezala l'état azongisa makambo ndenge ezalaki différence ezala toyebi ke koto bandali so mutaye a se sentir bila ke o eza bandali et puis bourgmestre pas la moi bourgmestre tolobi yango bien singala lobi lo na linga pena mutema nanga yango la kutana bourgmestre l'état talebso likambo bourgmestre pas à la moine ya bandali toyeba mama na ye toyeba venir atanga na biso pe ba école o ya tanga poto biki bango ango ezali ba semikate ezali ese ba bourgmestre ba tabi semikate te ebi ango te semikate poto ni bourgmestre ultima tete tonga bandali bien te bozo la biso mona bandali propre atonga la biso biki mona bandali bien biki volike ezali là qui doit ezali koto bo libulu salami koto bo kululu ezali ayebi ndenge sa tous les quartiers le no so bengi bourgmestre ultima tete ye awo bah c'est coulou les bunde maswati na volcan avant de faire le volcan dans la place c'est pas ça quand même tout ça bana bandal tout ça pe bana mboka tout ça bana bandal ya solo to lingi bandal zonga ndenge ezalaka courant to bi ke biso de bi ke courant bando kata na so sekula ye so sekula ye ne ba bombi bonse ba bombi so ba délestage so bi ka sekula za de place une semaine à délestage sekula longo to bi ke courant zongi bandal ezaki bongo bandal fa ba kata courant to yebi ke sekula koti mais lelo bandal ko vendre pe bandal hotel ti 18 to moni pe courant mais là pe na bandal dans les années 97, 98, 99, donc tant qu'on a fait un bandel au centre dans le quartier moko boza la commune on s'en esengo au capitaine lengi ya commune yo le lo bandel comme salité bourgmestre ça le lo comme côté donc le lo ça passe ya moi dès le lo boy moi to comme 17 ya boy so bi na couleur la di be ngango affaire ya veni kunelungu couleur ane la ndi côté à base ya président Fatia ba be on di progrès pe so comme na couleur ana au côté donc espace mitu comme on dit comme 2 mètres 2 mètres papa baba retondi soto 17h ba dole ba fa ba ndaba romila ba tchaka ba mituka en désordre na biso ba piéton na ba moto na ba piéton to sanga kanzela koleka ngelo ko mo pesa surtout so mbule beti moto pe ko tout donc so totali bien osana réseau tongi ba to ba tonda ba faire diminuer avenir donc par rapport des bandels ça bo mona ni situation de quota ba to pe ba yebele couleur kunelu ngeza ta 16h ta heure nyoso tambola ba bala munene moi ta mwana mwana c'est comme 17h meno na mwana na couleur wana so ta piéton tambola na te po moto ko tout le mwana ah oui hein baba etondi belé oui to ko baba te mais ba to ba mesure de prudence moko boy ba to ba o mais ba so ba tika mitu ba ba ndaku ba makolo po biso za na espace biso que tout ça un espace rotambola pona ba mituka ba partant désordre bandele komi désordre sakanate ouais merci bien de konanga to sana na yo to s'abonner toujours na kin makambo TV to so le makambo o etali makambo ya bandal makambo to so bongisa baba penenga boza wana botaka ba place na bino oyo bato ba kotsa mituka na bango balobi avenir komi muke ba so comprendre te embouteillage bato ba koti oui ba boité et ça quartier mais embouteillage oyeye et so sala bien te de konanga mena yebité donc parfois pendant les indés musuna lelo c'est échanger te changer te baby changer mais baby sur to côté baby bande le monde na mai sa boité ezaka président ninga koma zelo ezaka président on ne retourne ba ko ezaka mais azotambola na ete bume fa buka atambola ka mais bume c'est papa nanga faut ba bume c'est bazala pe ba bume o ya commune wana on to mona bume c'est commune mususu ba yo tena commune na bandal neti bume so aza soki baelo so uta soki matete ba tela biso ya ebi bandal o tuna ta veni pumba yebi ngote Bougoume c'est tila biso mona bandal oya fani na bandal yenda koyeba ki akoyeba veni pumbu abi mpika abi tantu abi mongolo abi la kedwa misusu ndaza na so tila ta vela kedwa yebi ngote alors ko bandota na carte na yebi na ngote c'est ça aventure vraiment ça pitié vraiment bandeko na ngai tozana bino andeka na lobaka lelo tozoloba lisolo na bino boyebi ke no ya ba quartier tozana kati ya commune na bandal tozoloba la quartier na biso ya Lingwala batu mingi batuni mais quartier Lingwala na kati ya bandal
to ba bandal sikine ezali bisengo ba bandal mola deka na za na sepelisa bino simple serviteur na bino touche alinga bo s'abonner toujours là na Kin Makambo TV boko za la desite tineza melango na lipa lelo tozo tambola toza na quartier na biso ya Lingwala batu batuninga mingi basel ba message ba testo ba komi ba bengi mais ndenge na kati ya bandal quartier Lingwala ezali telemeza historique ya ba quartier pe ya ba commune to yesko to tuna ba kolo masola oyo ba yebi ba butama na bandal ba kolo na quartier oyo Lingwala bango ne ba ko expliquer batu pourquoi parce que batu ba yeba ke non quartier Lingwala pe ezala ka awa na commune ya Bandalungwa vraiment to sa tout près na kota siko atoza na couloir madia koko na so kota siko na avenue ndeko na biso to moni déjà ndeko na biso za wana balobi les génies d'art mona mobali oyo atona mayele atonga penati baso tonga na famille baso tonga na quartier baso tonga na batu batoboli pantalon et toboki atongi yango veste munene ya benyo na dimisi na batelon vandam na loba mingi te toza na quartier tozo tuna miko balode ozo tambola to kene pe to tuna ndeko na biso to moni wana déjà donc na kati wana tozo mona les génies d'art sali artiste bonsoir bonne santé ouais kimeza ouais les génies d'art to moni awa li solo tozo lobela lelo yo mo za génie na biki o laxi pe ba nebele ba si ozo la samusala na musala na sala za na bien ba feste ezo konda ba art ozo beta eza boulot na yo bon to moni awa mais li solo tozo betela lelo eza nini tozo lobela ma solo etali quartier na commune batu balobi ke non na kati ya commune ya Bandel toza na quartier Lingwala tout ça ce qu'on a quartier Lingwala ngo yo mo le génie d'art ozawana mais au salaka ba belé yo mo se présenter au loba mais ce que li solo ya quartier Lingwala ou betela biso ngo pour ça na mo bana poto bien bana monde tie bien oh on se présenter ba maître le génie d'art un joli styliste modéliste couturier brodeur tous en la carte à Bandal les nez grandi biso pena ba kolonde masolo des pères et des mères nez grandi à Bandal oui to robeteli solo quartier Lingwala le quartier Lingwala et ça ko banda moula ti avenue Toya donc Toya à donc moula ti avenue Toya alors sangisi biso inga Maman colonel direction release qui na biso 24 à côté avenue op ouais ça avenue sana toza sir avenue sana mais na moni bien là les génies d'art yo za wana za mosali minene o sala ka ba art modifiaka to bike ba na poto ba yaka ba benga o bien cela o PCP numéro na yo pona ba biloko sala ko créer ka ça ba créativité o tozo luka lelo yo na mboka ya sika lelo yo bato boye basala ça déjà génie mais to yoki ba makambu ke non ouais tozo tout ça na comme déjà tout ça tout mon quartier Lingwala totali quartier Lingwala avenue sana mais sana tozo mona sana eza kuna na baselema kuna kota bumu kuna hôpital ya sana mais avenue sana quartier Lingwala sikoyo opesi biso place banene place sukeli mais ba muso ngaba tuna quartier Lingwala avenue sana toyebite tango bino bokola kiawa ba histoire nini leka awa na quartier pe masolo ni leka awa o batu musu ba yebite poto panza donc soko moni to se to va le long avenue za kombo sana eza avenue ya kimia ya makasi ya ndenge ya makasi na ndenge Bandal donc ezaki na place eza ke un amoureux akoya pe ayebi ke non son temps un bon l'air na se détendre aroya ko se to vende na avenue sana par rapport à avenue Volcan avenue Tonde avenue Kasi donc ezaki avenue résidentielle donc exemple na avenue ya kimia ya pe donc na quartier Lingwala avenue des amoureux ya pe et puis avenue moko ezalaka ya kimia yango yo OK mutakoya donc aye pena ke a se retrouver bi na ozo temps moi bon l'air na maman na soli na ngape bien ni embrayement militaire donc panzi pe ya Aurélie Mpanzi bien tout ça justement ouais merci bien tout ça ah vraiment les génies d'art autant moi ba génie d'art asa pena somo ya ba art mais ce que tout ça déjà awa na quartier déjà na couloir de Madiako tout ça déjà na avenue sana na sima biso za Aurélie bana poto bobenga nga mingi bobisela biso ba quartier na biso to yabe na ba poto to mona ba quartier na biso donc boyebi to zo tambola to za na génie art to zo tuna tune ba question puis to kotala staff na ye parce que biso émission na biso signifiaka émission na biso bi valeur nango asa totala staff na ye ba biloko zo sala ba
art na ye ndenge azosala après tolongwe totamboli selo masola bon toza na yo toyebi te papa ba art na yo ozosala eza ndenge nini okota mpe na kati tomona tomoni mpe bandeko basi bonjour mama mama bango yoyo peut-être bakosa mpe na moi bango mpena baye formation moni awa oui ça beaucoup plus formation accélérée toujours formé homme vieillir toujours formé toutes catégories eza ba jeune fille oh maman monique moi nga saka ne lorote olaza ki asimba ki licheti atait batie teinture na moto musala baya na bango to tsayi pe plus promotionnel eza ke toza tombongo te mais beaucoup plus toza na besoin ko encadrer bango baya oh amonique naza na poto me bande ko nga bana tante na nga bazo telengana bazali belé basanga ba ONG donc oza mutu mo olukama pourquoi parce que kwa ko lakisa na ba ONG wana surtout vraiment donc vraiment on a besoin d'encadrer jeunesse vraiment to sengi na mokonza mboka papa Fachi maman Denise Wankero babilo kwa ko motiver nde yango maman toza na besoin ya lisungi na bino obiso nde bana Congo ba patriote mais possibilité ba machine kuna na Saint-Cher na poto ba pesa ngo 150 machine ofele maman ata tour à Turquie tous au bloc on a toi ko investir na mboka na biso. OK merci bien tous tout na maman mais papa to va to yamba maman et osala bien on peut si numéro na yo on va contacter yo lobby et ça la fait bien pour développer musala na biso et peut aussi maman o ba ko yekola musala. 243 090 96 14 611 plus 243 090 96 14 611. Ouais, merci bien là, s'abonner toujours na Kin Makambo TV. To ya masko ba maman na biso bandeko ya basi o ba yaki ba yekola musala. O ba bi musala ezawana vraiment c'est la génie d'art. C'est tout à fait diplômant. To landa bandeko na biso. Ndeko nga moi sikita awa. Maman pasa na kati kuna maman toza na besoin na yo. Vraiment toza na besoin maman toza na quartier na biso. Moi difficile c'est ça. Salut Yaya. Bonjour, vous allez bien? Naza bien. Comment nani? Stella. Stella to monyo awa osala nini? Vraiment musala penza ezokende bien vraiment soko yo koza vraiment décidé vraiment musala penza bien formation pe ezokende bien tozaka na posa bato baya donc boza yo mo petango yaki na musala eza na hotel ba prendre musala o pe dako tongo tonga oui na kompe kotonga bien na ki pe na yeba ke côté en tout cas vraiment awa mbongo liboste musala ndena liboso OK vraiment eza vraiment bien. Merci bien, très gentil. On a dit que ça dans ça pour la tonga tonga. Mami, vraiment à chanter tout le monde yo boni maman. On est bien, quand je bien, pas tout na quoi ma formation, ma modèle difficile yo te tout apprendre pas. Nani kaji kunendeka tout bien ba client beko na kuya même ma machine tuna nayo ile ya yulu ile ya nani ya niveau ya yulu tuna nayo jo tunatafuta kwa tusaidie mama tu atuangalie kwa tusaidie na ma machine ile ya nani donc ça la pena ba ari belé ba forme belé ya basi pena mibali ya basi pena mibali nazo sala ba formation awa nazo sala les bien merci bien maman to monde ngolo bien pena soyedi ba ndeko suba yoki continue on sous suppose expliquer bon que mibali pe no sala ma pi besoin besoin ya batu ba ko ya tout ça tout ça besoin ya bato ba ya tuna marque ya marque ma formation yote ma modèle yote kwa pa ya mibali na ya basi eza awa. Merci maman, très gentil na tiki aux amsana yo na tout na pende on mbali boga boni bonjour. Merci bonjour. Moi c'est Simplice, Bayoka le designer swagger, bien habillé, lich, Tommy Figère, Patati des boucles en tout cas donc on est là. Pour comprendre nganaye et on est là. Pendant c'est Paris on est artiste. Swagger designer. Ouais, swagger designer vraiment très gentil tout le monde a posé pas les génies d'art parce que binonyo so bozo na arbo baksa bozo tout monde c'est tout à fait patrimoine on a beaucoup bazo senga lelo maman biso Denise Nyakero bazo luka bato bazo na ba idée ya boye basunga bango po ba développer bango musala mo ke liboso ce qu'on a habité à na kati awa ya les génies de la presse et quoi les génies des génies art au sala ranini oya ki wa apprendre ni tellement ça designer wa ko baksa ba art to oya ki pour ça la ndenge pour te comprendre. Merci journaliste pour la parole. Moi c'est artiste brodeur. Ah yangoko biso to dessiner ngane lamba. Ah but ma belle. Pesa la forme lamba. Mais on a net tu mutoko la lelati. Donc dans ça boy. Monsieur Yoji. Ah. Monsieur Calvin Claire to ça ba ami. Ah Simono kuna. Monsieur Yoji, Monsieur Franklin, nous sommes des amis. Oh, binombo salengo. Nous sommes tous salongo ah no mona makamo ndakanga. Donc so ko so bonga ni bani. Ndakanga. Sinaka likolo la mabali donc oyakte. Designer. Ni mabe. Ah.
Papa, en tout cas il y a place où vous avez génie d'art, vous avez musique. Mais oh, on est dans propre. Mais dans mon goût, donc tout ça makambo belé, donc tout ça matériel, oui, tout ça fond, donc tout ça makambo belé en tout cas. Merci Nafachi. Du progrès à récupérer la jeunesse. La jeunesse perdue, mais Fati a récupéré la jeunesse. Coup de chapeau à lui. Merci vraiment très capitaine, mais tout le monde le appelle Awa. Vous appelez déjà dans le quartier Nabiso, il y a Bandal. Déjà tout ça dans le quartier Lingwala. So quartier Lingwala, na Lingwala, na habité quartier Lingwala. Et le Beleroni, Zara ba combo, ba sope Saka pour Talaka. On peut s'appeler 2 mois Bandal. Vous appelez mon Bandal? Oui, Bandal ni Gandia Bandal. Donc, les pères et les mères. Pères et les mères. On est parisien. Il y a Bandal. Expliquez son nom. Lingwala. Il y a quartier Lingwala. Lingwala par rapport, il y a ancien combattant au Vanda, on a tant aux alaraté bani. Combo Tikali et Pesami Lingwala. C'est comme ça dans toutes les communes. Tout le monde a Birmanie, tout le monde a donc ça va combat partout. Ça va combat partout. C'est ça va combat partout ba Vanda wana. Reconnaissance des gouvernements pays reconnaître ba pesi ancien combattant na Gambela bani. Très bien, les designers, on a fait notre chantier, mais on peut se moi mbote nayo et puis moi ba dédicace nayo na batu nayo pour tout sope bande comme sous. Merci. Na pesi mbote na Dasili vraiment ça permet kabongo kasongo famille. Na pesi mbote na Winer Afagate Victoria Samantha donc mbote c'est belé donc ça va tanga donc listing Nimabe. Ok, merci bien. Ça est toujours là. Nakin Makambo TV. Boko Zala de cité simple serviteur Nabino. Touché à Linga. Ndeka na ebisa Rabino. Na ebisa Rabino masolo yo. Masolo ya muchezo. To tambola ki na quartier. Ya Lingwala na kati ya commune ya Bandal. Ndeka na sola Rabino Mola. Na yesiko na quartier Lingwala. Pourquoi? Parce que pour na faire voir Bino Keno. Batu basé belé. Et puis to zala ki déjà awana le génie d'art. Bomoni musala ni na sala. Bomoni designer nga lobby. Bomoni ba maman ndenge ba lobby. Place tozo tambola. Est-ce que malamu soke zali? Photo lo belango. Merci bien non ingénieur Montréal Babou Image. Mobala mwindu mobala ngolo. Soka sekimi nu pembe oyo asala ranga kitoko boye. Vraiment na belo lo bati o ngengisa nga. Toza toujours là micro zo balade, tozo tambola ndeko na moni wana na yambaye. Les mignons garçons, tozo tambola. C'est bon? Tozo tambola, on est toujours là. Ndeko na nga ndenge nini? Mignon garçon na moni star ndeko na ndé niko. Veda ngai kimi zali. Ouais, vraiment na moni mino vraiment toza na quartier Lingwala na Bandal. Na biki boza pe bana Bandal, moi li solo mo ezali oyo resolola to bandi apo toza mi balé. Bonjour ndeko. Bonjour. To koyi ba pe kombo esala bien bande ko baye. Ya ngakoma na ngakoko kabia yambo. Ya yambo. Grand Palmier. Bandal ebi ko to partout moi na Bandal to ali o mikili. Partout na continent non seulement na Bandal non so ebisa moni faso na marque déposée. Merci bien s'abonner là babi marque déposé donc Koko Azar ba Bandal bayebi parce que to so rel solo bana Bandal to na quartier Lingwala ko expliquer biso Bandal ba masolo le kana quartier tant que moi na Bandal et c'est Bandal ndenge zalaka penza na quartier Lingwala nde boyebeli par avant na par rapport et comment ndenge ni selo masola makamongo za ndenge te bon auparavant na kata Bandal biso tonto bote na kata Bandal na série 8 wana pena e bandeli wana tozalaka bato ebele boye ti. Ouais. Tozalaka bato ebele boye te baveni na biso ezalaka vaste. Baprince na biso ezalaka likolo. Mais lelo tokoma mona prince ekoma na se mabele ekomi likolo donc mabele ezolongwa na prince ekota na makadam. Donc eza pena ya kokamwa. Ouais, merci bien ton ndeko Bandal solo ba masolo masola. Omone loko wana totali ndenge ezalaka pena prince lycée. Mabele ezate. Mabele ezalaki na se. Prince ya makadam ya likolo mais lelo ebongwani ma prince ekoma na se. Mabele zobote ekoma likolo. Donc c'est que place on essaie déjà bien té omoni ke yo senga propriété zo ngaso na Bandal. Si ya mwana pena. Mais ndé batu na quartier Lingwala. C'est muto komi na mola. Parce que c'est quartier Lingwala ezali. Oh Lingwala c'est Lingwala na kata Bandal. Oko expliquer ngo. Oui, quartier Lingwala na kata Bandal yali. Na kata Bandal mola to aso ina 8 quartier balubudi yali Lingwala ezali donc to ba quartier belé. Donc il va quartier pénétrer belé na kata Bandal. OK, merci bien. Naïf Bandal, faut comprendre makambongo. Ouais, tout ça na katika ya Bandal, to ndiko dispatcher ko ba quartier, to ça na mola kuna bomona ki terrain 57 to kota ki. To poussa nisko koto au release, to ye koto yo na quartier Lingwala. Bosoka de bana Bandal ne baso panza, masola bo comprendre que quartier Lingwala ezali na kata Bandal. Ondeko nanga mo ba mboti, mo ba dédicace na batu na yo, to yamba pe ndeko na biso.
Ouais, na pesi tout le monde à bandal mbote o bana to poto na bana king. Bana poto na bana king na bana Luanda. Bana nyosa Luanda. Ngola. Bon dia, bon tarde. Daqui a nada vou estar lá. Ah! Convosco. Yeah. Wana pe pays na ngai na bandalunga kuna pe na ngole. Na beta dembunda. Oh. O ayebi. Ah! Abeta dembunda. Na beta dembunda. Tundu. Kundumpi, kundu. Na como Lucas Cola Lucas 3e bunda. Ouais. Donc na bena nef bana o nyoso yebi ngai le campo formé. Ngai on a petit nombre de les amours de la SAP mobima la guerre 100 ans. La guerre des sans fin Mabélé, le monde est fou. Batu na nyoso mikili. Allez na negi mato donc yo samba ko douter donc baleke belé. So pe na bina tanga o pe na tanga pété. Ndenge zala kaka mais basalam ya trop. Mais koko sikonde to moni wana to sepeli mais ndenge to biki to moni mabele to moni chercher donc faut ba soigner bon son par avant et non par après ndenge koma lelo. Il faut zonga pena bandalo to zali no par avant. Ouais. Ya, o pena to zali no pena kende to zala ki penda ba ni wana série. Ba biki banda ba moi ba to comme belé. Oui, bandal ba to. To zala ka boeti. Héros de na bandal déjà comment dire que au moins la circulation. Français bani. Oui. Yangwana penza. Non, surtout toi net rebelle wana peut-être ça ba dusu ba vena ba ya na bandal bani. Bango tuka o biso ba na bandal. O to biso tu ba na lingwala. Mais moi la bandal so tangeli avenue oyo uti avenue sana o ezala ndeni kala auparavant avenue ezala ka vaste. Mais tande comme le roi Bec comme tunnel. Et comme tunnel mais liboso ezala munene. Avenue ezala munene to beta ba association kala ya tongo. Metal lelo avenue comment la garage au côté avenue volcan même donc là qui doit même ya olobela ku tv banda na msoto na pota to zonga na ngondenge to zalaka c'est que je peux avoir essayer ngape moi bugo na ni bugo mais c'est mon face na mwana banda si bugo mais c'est moi pena foza na ka wa yebi penda wa da pena na mon sisa ya bandal eza teka mutu mo boya ki comme vena te bata bonde to lingi boti amaka mango nde to boya. Ok, merci bien. Tous en dégonne, on a déjà place au monde de la fin. Na petit tous les artistes moté. Merci. Il y a pour mon artiste confirmé. Ngamo bena na artiste confirmé na coordonné confirmé. Ya likoli artiste moté. Ya likoli na bena coordonné confirmé. Ya likoli on est dans le babo moi bandal nyoso ayebi. Suka nango yo moko zo ba coup d'appel oyo ka ba bengisa. Aïe! S'abonner là. Na lati sa Kini makambo. Oh. Na lati sa se. Oh. Na sala ka chapeau, na sala ka ceinture, na sala ka porte-monnaie. Na sala ka chaussure, na sala ka sandal, na sala nyoso. Bon, yo na monitor ya mona kuzu photo na maison pena to pese la makambo po o mutu munene. O mona pe ba o comprendre. O mona mena ke mundele alata loposa mwindo. Mundele alata loposa mwindo. Yo samba kuti. Mundele alata loposa mwindo. Ya kosamba te mundele alata loposa mwindo nene yebisaki yo. Paka na mpaka balobi mbongo ekata na mbongo ebeba to somba. Selo masola suka le koma mungu ateti neza melango na lipa. Opesi mbwambo azui selo masola. Toza awa na bandal. Toza na quartier Lingwala. Batu batuni balobi bien mais siko to quartier Lingwala. Ndenge ni Lingwala ezali, ndenge ni hôpital la Sana ezali, mais avenue Sana na volcan Kotakoli na Kibomango. Quartier Lingwala suka le koma mungu ate tineza melango na lipo pesi mbwambo azui to takeka mupanzi vena biso bonjour mo vendenge ni na moni wa santé kimia santé pepele kitoko ouais tout est bien mais ndenge ni na yo zape mona bandal mo mbote pe ba dédicace na yo mais to yana wana mais mo mbote to beta pe no lisola bandal après to kena ba dédicace mo mbote ba ba bon comme on a Guigui d'égal Storol, Guigui d'égal Storol. Donc, tu as un cas Mabele, donc nous sommes des Ndalois quoi. Tu as un cas Bandal, tu colli Bandal, donc tu as. Ouais, merci Naïk aux Bandalois, mais est-ce que tu montres que non? Quartier Lingwala, na kati ya Bandal. Bana Lingwala pe basolo. Mais comment on a vu ce qui est kuna? Et quartier Lingwala. Parce que quartier Lingwala bino bana Bandalois. Mamni les cas wa sene venema. Bon, quartier Lingwala ezali ba référence selon ba belge quoi nde ba vandaka ba bitumba ba bunda donc ba zwa ba kombo ya ba mboka nde ba pesa ba référence na kati ya kini quoi poto ebela idéologie ndenge ezali mais Lingwala ezali ba molar ezali ba kimbondo ezali toi neza ba kombo ya ba mboka
bato ya kala nde bakoko na biso nde ntango bayaka kopema nde babatize bapesa barumbu bapesa baoyo nini oyo bakoto kuna Khartoum basosa bagambela donc eza bamboka donc babirmanie c'est ça ya baguerre c'est période ya ba 40 à 45 nde baréférence bapesa mpe koto ouais mais ce qu'on a nde toza boye nayebi ke non makambo elekai wana expliqué biso mwa bien mwa bahistorique mais ce qu'on nde toyebaki bandal ndenge ezalaka ya quartier na biso nde tozala na quartier na biso Lingwala ese lelo nayebi te bino bandalo atongo ese changea to ndenge bomomona ngo ndeni bandal nde tozala oloba ke bandal c'est Paris bandal ezalaki Paris mais na minute oyo bandal eza ya kobeba po parce que Boukoumès azoyeba kotenir jeté baterrasse bouché papa vraiment trop mais tout ça mon bandal mapango saka kitoko mais na bakota kol na babomango na baselemba ou bazo sala ba déchaussement te donc bazo sortir ndene yo molobi bazo tonda est-ce que bandal toyebaka ya ba français bandal toyebaka po to mingi bayebika bandal bayebika mola so na mola mais ba quartier bayeba te yango to côté moi de loger ba quartier mais bandal yango c'est changé te mais ezalaka penza bandal eza changer makasi so botali bo mona salité zali donc eloko na osenga kaka na président Fati Beton na deuxième mandat na ya zuyo félicitations ya danger donc to osenga nzambe atia maboko po maele na ye bakisa masusu po ye ba kamba biso mais toutefois to kosenga na président Fati neti ba Boukoumès ifataka babana bakomi oui po ba pe ba quartier ba kotambola balandela kezata ke mwana njili ba ba tie na ndala diriger donc tana ya kotambola neti après boula landela ba je ezate donc mwana bandala ozapeka Boukoumès na bandali ya ngoto ya Boukoumès pe na ngoto po musale ko osila na butala tipe gondo na yazo mupepa zo se promener azolandela terrasse eza bouché bani de lo na ngana senga na mokonzi son excellence président Fati Beton yango wana ayeba nini akobeta idéologie po Kinshasa bonga yete mtaya osala salongo Boukoumès nda mwana quartier akozape biso bana quartier tosali boulot na quartier Congo ezokeka liboso. Ouais merci bien s'abonner toujours na kin makambo tozali pena na nkaya bandal bandwala bandal pena ya tongo dans na quartier na biso awa tozana ngo Lingwala ba comprendre raté ba bika bandal ba baraté quartier Lingwala pe ezali mama Lotambia na Paris yebisa famille mabota bango nyonso na Paris wana bazala bien bishiri kadi na London Chico Ferry na Paris bozala na selo masola sukale koma mungu ateti neza melango na lipo pesi mbwa zui mbwa boya tro akoma otsa kal selo suberi mile ko ya resu soutien nega na yebisa bino selo masola nyonso lati rouge pilipili na tomate topona toza wapi mais sikone présent ba dédicace na yo ba mote na yo na batu na yo et puis pepesa mo ba kirage. Bon, ba dédicace César que na ko saluer ba masalanga bana ba mikili ba Pati Katanga mwana volcan ba Gabi de Campo ba Sampala donc ba zebele soto bito tanga to sila le na tanga kaka parce que ba miso soto ba gite ba remuta biso apesa masola na quartier po ba ke wana pena bana ya quartier Lingwala na kata bandal oleli ba Pati Katanga bazali Pati Katanga ba Gabi de Campo bazali ba zebele otanga kuteate po talaga bayebi kaka donc mbote ka ya trop ya bakosala ndenge nini siko ndenge quartier na mino ezalaka na kilelo basala ndenge nini mpona quartier ne ezonga ne ezalaka peut-être ezonga eza na facile ezaka ke président Fatia baka ke mwana bandal zala na mwana bandal chaque soir après so akangi biro mwana bandal mais faut abongisa mundo mbona bandal nyonso bongisa quartier na bango parce que moler ezali Lingwala ezali à partir ya Boukoumès wana repona pe bana quartier ya ba quartier wana mwana quartier na quartier autant mwana quartier na yazo contrôler pour makambo ça efanda. Merci bien vraiment to sepe na bi ke mot de la fin na ezali susu pour to yamba bande ko mususu. Mot de la fin zaka ke merci na président Fati. Ndenge atie ba école ofele. Merci. Ndenge azo mema makambo ba hôpital banini mais a fonctionné ko fungola ba école eza idéologie bien. Mais ça muke par rapport à batu. A fungolé ya ebele po ba petit na biso ba simbi ba machette pe batika ba machette. Oh bazo se distraire pour rien. Batika ba école lui funga mebele po ba métier ya banini po boule ko la Congo pe mata liboso. Merci vraiment très gentiment fait. Merci bien to sepeli na ndeko na biso alobi kitoko bomoni bakolo bandal bazo beta masolo to ça toujours wana pe
business tozali ne tozotambola po tolobaki que non selon masola nyonso eleka bien tobosani te balobi Mireille Bokombe la victorieuse maman de Kotolo moto azali mécanicien ya mituka lelo soki nzoto ebeli epesaka makasi naza toujours là tozokende tozotambola ka ndenge ezalaka mais bomoni muto te nini boye nzambe bakolo bandal papa star ndeniko obemani mabena maniki nini susu bamoma to epola bamoma to epola bamoma to mais maniki aza mona poto auti mena poto ayekin akimite eza nini akimite maketuwe baso bine bomona ka fali ka muninga batutu fali muninga mututu te fali pour être un patron ce qui mutu asungi na vie il faut que ça na moi reconnaissance moi ata minimum à 50%. Yo okemi na kin ba memi yo poto ozongi pona babuso bana yo okofinga fali non. Ok, baby makase tomboki makase. On a Valentin Ifenya, le premier Nigérien intégré à la République démocratique du Congo. La PCO Mbo Théâtre, Bled Indanda Biedelix, Mbo Théâtre, Kela Bukaka Guada, le Bled Boy. Merci à trop. Basé belé o kutu. Mais marque tout na ebisa opena ke Yannick tout donc neto ça bona c'est pas pour ça l'émission va quartier na monio. Mutu na ngamba sola mais maniki azala kanda na yo. Kanani. Oh mais oui, abike non yo tumbaki le bilo bamo otumi mais est-ce que en réalité ngo ezaka bonga c'est qui pito pas. Ngo azo finga fali na TV. Mani ka to finga fali na TV. Batu ba mona. Na ba nini. Est-ce batu ba mona te? Est-ce que batu ba mona te? Ouais, s'abonner toujours là na kini makambo TV. Ouais. Chez bango za simawa. Chez bango za simawa. Ko sa bo ete ko totama na ko ba quartier, totama na quartier. Na yo yebisa yo. Na leki 2 hours. Kutu rara elixir. Rara elixir. Rara ici. Aïe, rara elixir. Rara elixir. Aïe bisinga yi. Olincho libo couturier. Modèle styliste. Aïe bisingo. On a kutu. Ba me ofengi manike. Ba ko finir likamunini. Bon. Tango fini fali c'est un grand. Grand Congo mobimba. Aza icône, Tapa Congo. Néna baba faire gola beriti odana. Mais yo na bike marque tout yo mona bandal maniki mona bandal. Mais bobeba nini ote do bitumba réseau. Ko beba na te. Esenga wana sera na ngais. Mais tango de no déraper. Bon c'est le nini. Ouais, c'est bon le temps on lingo déraper selon ma solo sur le comme mungu atetine za melango na lipa. Ndeka na ebisa bino rencontre na marque tout vraiment mokile baluki. Tout nangana ebiso likamba couleur rouge tomate na pilipili babeta équipe mo me bayoka na kiteli kama vares koto bazosa koto ba le besali mo soupe na kati tomate mais yindi mabe to pesi kuna na Alain Abuti yo mo ebiso no masola mo ingénieur mobala mundi mo ina ngolo cameraman wa sala nga benga na peso numéro na za sima kitoko ndengwana mo ina ngolo babu image soka sekimi nu pembe loko ba ivoire ebota na njoko on est toujours là ba bi marque tout et to sena yote na mon appel moi benta kuna mais tout ça toujours wana to tu na kama solo ya quartier na biso lingwala po ba benga mais comment lingwala e kota na kati ya bandal na bagi miko okita to sala yango bo comprendre olingo soma mapangu na yo okoma papa lopango contacter biso vraiment na concession ya père na biso mambana directement to repère son numéro ya chief na biso oto ebike Emani azana mamweni de ya nkumu okoma papa lopango benga biso na numéro yo to repère so ba concession o sala pisciculture élevage agriculture eza musika te na maluku wana okomona contacter na biso to sala wana na yo ndeko na ngai wa eloko lobi obete ba sola bandal moni bandalunga oyo bate bela yebi bana libiente o eza quartier résidentiel eza ba quartier o mindele tango bayaka na makambo na idéologie bakoko ba na biso basala ba graba bula bakazo ko sakana te bakemba bana banoko omona soko to ke matadi
na nzela ya train chemin de fer omonaka libanga moko gaillard libanga munene bakoko badaya bakoko na biso baomamema libanga wana batobola libanga na kati batobola libanga ebima ekenda ti matadi oba na biso bamerita na babanda lungwa na balemba banini lingwala eza koko lingwala mwa bote muta liboso oyo aya na banda lungwa bakoko oyo baya banda lungwa bakoko chimbangu bakoko chimbangu basala wana bakoko ngalema bakoko lingwala bango nde baya bafala makambo maso oyo nazobetelo oyo ya beaucoup de personnes bayebi yango loka rare elixir moi ça pembe ya catalogue waso komi wana au suki, au mariage, au robe, au nini, au mara décoration. Wana banana quartier lingwa. Na lingwa la wana na immeuble au quotidien, au mama colonial, Aurélie, Koulama Diakoko. Na quoi ya kinkola omona kaka elixir azawana mais vraiment marque tout est au CP lisolo so qui est bien tout ça déjà na couloir mais tout qui soit venu sana mais sana ba besoin ko hôpital na Selembao nena venu sana susu na kata bandal koko sana ne bakoko batimba kala atimba katro azwaka pe moi parti na ye na lungwa nde aza muta liboso otana fini sana makasi no kata zamba kata zamba na yo pangu na yo kata ko banga kati nemoni ba pesa fini sana bagi bambozi ko banga na bisos o ba ntoya ko banga na bisos ba Congo ko banga na bisos ba fini lemba ba fini volcan ba ko banga na biso ya bandal. Ouais, merci bien s'abonner toujours na Kini Makambo TV Borozala Desite Tineza Melango na lipa au Pesimbo Mboa Jimbo Boya trop Senen Souberia comment ça cal Mireko la ressource ma master Lotambia na Paris yebi sa famille mabota tout bazala wana na bosanité la victorieuse Bokombe dokotolo ya nzoto soki nzoto beli lokola mitu kesenga la mécanicien aya kotala nzoto toza wana toujours boss abonné Borozala Desite makambo ya manike otuninga ngo makambo na so beta ngote mais non que pesi plutôt pas ya uti poto aye yoka nani ngobele mama sa manikete po afingi fali muta mime poto ya makambo yoko so na bolo dégager na dégager mabe za mabe ba mongo katana ba mongo ba mpaka na mpaka alo nazo somba nyoso tozo bongisa nyoso tozo banzungu ebeba banzungu etoboka selon mpaka na mpaka nazo zwa nyoso tozo kanga nega sala babi maître Gims concerne au stade de Marti toza wana selon masola to retombola trésor juna ya ngwana daju ya ngwana bandeko na nga famille mabota selon mabota pesaka toujours makambo tozo tambola na bisa no musana bino za garbo e kaka tosani simple serviteur na mino na toki touché alenga suis là pour vous toza toujours là babi famille makoma Nathalie makoma pengani makoma Douma makoma c'est touché à vous nega ezalaka tozo tambola na quartier. On est toujours dans les quartiers. Dans les quartiers, on a tout le monde qui biso marqué tout me panzi sango. Asa déjà moi na bandal. Le quoi tout comme un quartier déjà lingwala. Nde tout le sikoyo directement Aurélie. Nous kwenda, nous mona, nous tala. TV za radio te. Aha. To contacter na ba kontakoli ki bomango. To tala. Massa ça va? On fait l'émission des quartiers bandal. Vous habitez ici, au fond de lingala. Au fond du wabikasi. Mais aux autres molanoka. Vous savez. Musika. Merci bien, merci. On est toujours là. Tous autres narara pour vivre sur ce quartier. Lingua les ana bandal. Ya solo. Bana bandal bolo bate. Est-ce que ça fait un quartier lingua les solo? Dans les cas. Il y aura ça bogara. Est-ce que tu as quartier lingua là? Et ça la mission moi ya Playboy. Dans les bons caméras ça mundu quitté. Ndeko nanga to peso pe lien au numéro ndeka émission potone yakin mais to risque quartier lingwala est-ce na bandal quartier lingwala eko sala nini bon vous avez moi na bandal ro expliquer biso pe makamba bandal bon pour la expliquer vraiment ça moi pas si mais to kaka ke no quartier lingwala la kata bandal to ngota mi to kutango biso pe to linga to yeba bana ndenge nini te comme na kombo ya lingwala to mono komo nani bon comme on a Cliverton qui a beau
Ah, comme mais vous appelez bande ko mo mbote mo ni ba yebi pe to yamba ko na quartier wa poto pe na wa kini ça bien. Ouais, na pesi ka mbote na fiston na États-Unis, fiston Bikai na States. Ouais, na do mo na États-Unis be na Bikai, mo na States ya Tongo. Ouais. La pesi mbote na grand gérant ya Ngwasuma Tony. Ngwasuma club grand gérant Tony Kiabo Biska zali ba mbote donc ba tout. On linga pe lobby oyo ba histoire ya Lingwala na kati ya banda. Ouais, to linga pe to yeba ngo c'est important. Be mission boyende to linga ndezala zalaka. Vous avez mission mo éducative par rapport ya koyeba ndenge nini mama ngo ezalaka kati Lingwala na po ba tebe ba yeba ngo. Ba yeba te. Ouais. Merci bien vraiment de renard na monto sepel na biso. Moi mot de la femme monsieur Sali. Bon, on a sepel gars na émission, on sepel émission, structure émission par rapport à ba question bo tout neza bina bien pour la musape bande ko mususu population to yeba ke Lingwala mususu ko buleta mususu ya la Lingwala na Lingwala OK na ta bande pe to la kate Lingwala donc c'est déjà bien merci bien dit bien parlé très beau gars to sepeli bande on ba mabanga na ondeka ezalaka vraiment nous kwendo to so ndeko na biso mignon garçon kana kata bana na quartier Lingwala nous kwendo ouais voilà toujours s'arrête aujourd'hui c'est nous sifflet final tout ça dans kourou ya bankuru vie ya masolo na kati ya bandalungwa pe na quartier Lingwala botuna ki mingi mais quartier Lingwala longo na Lingwala kuna comme kotokole ba kibomango comme kotoyo mais to yake ba expliquer bino masolo ya bandal bonjour venangai ouais bonjour ouais to monyo awa déjà na bandal na quartier Lingwala batu mingi ba yeba quartier Lingwala te et c'est quartier Lingwala ba molar bandal bisengo bandal nini siko yo moko se présenter na kombo na yo pesi kombo na yo pour expliquer biso masolo ya quartier Lingwala bandal nga Thierry ouais Thierry nani Thierry Barbeke Thierry Mayala Thierry Barbeke neno se présenter au tout le monde dans mona o yebinga a comprendre ko suis né grandi à Bandal né grandi à Bandal du matin au soir ouais. Dans la tongo tipo ko avi abotama na bandalungwa tongo tipo ka seke masolo buka bible nyonso eza parce que vous to moni lelo to na quartier Lingwala batuni est quartier Lingwala ezala pe na bandal yango eso mbouye batu ko expliquer biso masolo bandala te quartier Lingwala eza na bandal ya kam na quartier Lingwala tongo o biso do botami to kuti yango mutako kosa ote mutako kosa ngate pone grandi bandal ouais. Oh tout ba yebi o ba monanga Thierry Barbeke moki suka télémon ça fait na biso e bana poto bana États-Unis bana mona te bana Afrique yebi o tout le monde yebi Barbeke c'est bon o ya caractère biso do koli bana ko botama ti koko là ba o baza o ba mona en tout cas ba bonjour ba salama trop ouais mon frère mais est-ce que moni quartier Lingwala excellent toujours mon lelo quartier Lingwala ba miso ba lobi ke ba moni ba te belé ba komi na bandal et puis quartier na bino ndenge ezalé là par avant et puis lelo par après eza bongote na yebité ouais quartier changer pena ouais changer makasi sur d'autres la quartier zaki boete o to ba lo mona ba yebi ezali kambo ya rosamba te roloba troté babiloko ezalaki nango te. Donc l'avenir sana ezaka boye. Sana ezaka boye te, sana ki silence, sana ki kimia. Oto benga ngo couloir mo boye, o ba mourir ba sala ba vie, ba sala makambo na bango. À cette époque là, bo benga donc le couloir des amoureux. Couloir des amoureux, merci ouais. Yango na beneza ndongo na penda. O nyoso yebi, avenir sana. Bazomona en tout cas banini mais ba comprendre pena ke ba mona bine changer. Merci bien s'abonner toujours na Kini Makambo TV. Avenir sana na kati ya quartier Lingwala na Bandal ezalaka boete par avant par après ba ve bazolo ba bozo yoka échanger bana poto na mona ti bana Afrika. Donc toujours ça la ba émission oyo poto pesa batu ba posa ya ba quartier na bango batika peut-être kala ba comprendre comment na ndenge ekei mais ve na biso na yebite est-ce ba masolo nini oyo yebi ya Bandal kala et marka biso o ebeta biso pe na quartier Lingwala a bo sepela nango ko betela biso ba histoire Mwafuga sekula kaka. Mwafuga Mobutu. Mobutu. Donc Mobutu pena mwana Bandal. C'est seko. Afin na Gimbondo o ayeba yebi. Bana Bandal tout bazana ba Paris, bazana ba Bruxelles, bazana ba États-Unis, bazana ba Canada. O ayebi quartier Lingwala, ayebi Mobutu afana na quartier Lingwala. Comprendre ayebi Mobutu pena c'est bon mwana afana mine na Bandal ne balobaka Bandal c'est Paris. En tout cas confirmé. C'est bien fait que Bandal paye ça makambo faut to ko taper ba tiango faut to ko na Bandal. Mais ya mwana c'est aussi son nom ba quartier Bandal. Mais Bandal est Paris te ta Bandal Paris donc c'est Paris. Pour eux nyonso baza ba yebi ba soda tout baza li Bandal ba yebi que non Bandal c'est Paris. Eza nango simple elle kamba lo ba. Donc quartier Lingwala show. Mais yango te auto ben au quartier juif o ba yebi. Mais ba bi que quartier Lingwala na avenir wa ezara minene koma mike na yebi te. Mais ba comprendre elle est trop. Au moins de mozo mona venir sanande koma o ba
bayebi ata to ba couloir bo ba mona ba couloir échange quartier ça qui boyete donc on peut ata ba canal ndenge koma wa canal mapapa paka na paka merci bien to s'abonner toujours na Kin Makambo fe na biso mo ba dédicace ba mbote na yo na bana poto na bana Kin et ça la bien ingénieur na biso babu ala mango selon masola ouais c'est bon na pesi ba dédicace na ngai ba katanga na pesi ba pepito masikini ba popol masikini wana famille masikini to famille masikini ouais maman masikini te wana famille masikini ba famille ala mwana mvoete mwana bandale ne gandi pe mwana mvoete bango bazana bango kuna banina bango tu banini ouais bango tu ba Eric Kenzo ba kuzela la musa bango se bele na photo bango tu donc bambote na bino trop quoi mais faut boulaka botala ka be quartier ningezo koma faut boya ka la inspiration te faut la poto kala boye pe awa déjà pe fati betombo ka kitoko banini boya pe kotonga bokima mboka tonini bozonga tozo c'est la ndema makambo so baye muno biso toza na ba joie toza na ba plaisir merci bien vraiment venant na habiter moi lo basuka soke zali pona mbape bande ko mususu selon masola ouais c'est bon ngala sepeli kaka ni na souhaiter bon kaka ba bonjour ba bonsoir na bango bazaka na kimia ba inspira ga toujours quartier zakaka soki ba robosa na quartier la matro ela bina matro ya danger bango baza bayebi balikemba bayiba vie ne to sali ezate ke no mikili banini bobungaka barumba banini bobongsa idéologie babunga ngote soko bunga idéologie donc c'est que matro ma plein ya danger à somo. Ouais, merci bien. To sepeli vraiment to tiki yo tembe bande mususu. Merci bien wana bozomo na tozo betaka lisolo ya quartier na biso lingwala na ebite ba mekano so mutaza mwa liloba na ebite to so avancer. Donc toza wana na quartier lingwala na bandal batu mingi batu naki bozalaki na bandal to mona bino kota molar kota ba terrain 5 ancien mais ba quartier mususu bozela biso te pourquoi parce que to bana kota mola malembe siko to so bino quartier lingwala bozomo na quartier bandal eza Paris batu mususu bokenda kala botika ba quartier na bino zonga tala pe koto pongo na bino batonga mo étage yo pe ya katina mike wana koto na bino pe botonga étage donc tozo tambola toza awa na ebite basenga bandambo somona tele basenga ba parcelle bazomona te bazolo ba mingi ya to yebi alo ba mingi mais pas na bango pe bakata ndambo kasi ba consortir ba mboka selon masola bana ebike ba mekano na mo lilobe sali playboy mo liloba lobesa te TV za munduki te mwana mai lobesa te ouais TV za munduki te tozo tambola mete moi li lobesa te na ndenge to sa bulu na biso on ba loba mettre li solo te fete et puis mekano na biso lobesa te wana to saka toujours to sa musala na biso donc musala za kitoko balobi ya qui cherche qui look bitumbe bindi bazo luka ba mona bala zo luka mekano bazo sala to sa na quartier na solo ba bien quartier lingwala na quartier bandal to ko tambola ba quartier to zo tuna donc to sa toujours là na quartier lingwala na habiter maman na biso. Maman l'obité boga, au moins le Bessania, on s'est mon bandal. Salut mino garçon. Bonjour. Bien habillé. Merci beaucoup. Osa kitoko. Merci. On parle moins de ngolo. C'est la mino. Tu habites tout ça la quartier bandal. Ah, on s'appelle mon bandal. Bah tout ça quartier lingwala ça mais ndeni quartier lingwala et na bandal. N'habite le bamo sali. Bon, on va donner un confondant fort. Ouais. Quartier na combien va venir me souiller na ba hyper mais koto pesa quartier. Bah comment pesa c'est quoi? Comment ça la kokana? Ni awa ba yebate. Lingwala ya quartier na kati bana mais ça peut commune na ndenge na. Ouais mignon garçon mais toi ba pe mo kombo na yo pe bien soigné. Diego Casquito Kabongo, famille Kabongo. Je vous salue. On a habité on a attaqué mon bandal. Bah histoire ni les kana bandal oyo yebi et puis nous yebela bandal par avant, na lelo par après et ça la ndengani. Bandal est changé trop vraiment. Trop. Changé trop. Vraiment bandal changer tout ça na moi na bandal boso ma nga lati ndeto ba citer bandal ba français ko lata lokola yo ba bike bandal ba to comme belé tout fuma mo mute venir ba belé ba miso mo mela biso na ba bombia ba to bandal ba tangaka normalement lata ke comme lo mutu ka benda bombe na mpaka na baswa ba venant ba venant ouais merci na mino garçon na sepeli pesa mo mbote no ba na poto na ba na kin et puis rosala bien rosapé numéro na biso pose l'émission na yo. Merci beaucoup na personne moté pas frère na moi za na Canada Jacob Mwaku aza bien passé azan ça va baisser sous ya mingi amen
epesi mpe bafrère na ngai ya bandele tumbo te tozalaka toujours solide bandele échangera. Merci mon frère. En tout cas na sepeli bien on a biso ngoni mwana bandal expliquer masola ndeka voilà tozaka awa na masolo ya bandal bana poto bolelaki mingi tozotambola ba soko solo ba kolo bandal banani po misu ba vena pe ba ebele to tuna e ko sala bien na batali ba komona pe bandeko na bango ba ko pa même idéologie ya masola. Bonjour ndeko nanga. Bonjour. Oui to monio awa na bandal pour se présenter comme na yo bandeko ba yeba esala pe bien. Ma komona nga Henri Bob Tiamuna. Henri Bob Tiamuna. Leki ya tonton Tiamuna. Leki ya tonton Tiamuna. Famille Kenda déjà ensemble. Famille Kenda déjà. En tout cas vraiment nazana esengo mingi. Kuna lisola bandal. Ngai toza ba venante. Ouais. Ba maman na biso abotami na bandal. Donc ba maman abotenu. Bandal esilaka na 1958. Wana mundela silisi bandal. Donaka bato ebele bazalaka na masolo mais faut oyebaka. Toyebaka bandal ezalaka d'abord ba venir ezalaka ba macadam. Macadam ezali partout. Quartier babenga ngo quartier Lingwala. Pourquoi quartier Lingwala? Parce que bana mingi ya bandal babandai kotanga na Bosembo. Bosembo na Notre-Dame, collège Notre-Dame. Donc quartier wana ezaki plutôt secteur wana ezaki commune Lingwala na ngambo wana ezalaki ezalaki nani pe Lingwala. Ouais. Ezaki Lingwala et lokola bana mingi bazali kotanga banoko biso pe totangi côté wana yango wana quartier oyo na ba série wana totaka ngo quartier Lingwala. Vraiment ko bana mingi bazali ko fréquenter na ba collège tant tozoki ngotanga quartier wana kuteza avant biso to botama wana eza banoko na biso oya kala wana. Merci bien de s'abonner toujours à Kin Makambo TV. Bokozala décité bo yoki historique, l'histoire non change. Donc banoko na biso kala donc bana banda basabituye kotanga tanga mingi. Tellement azotanga ba collège on kuna ba koto kuna za koto ya ba Lingwala nde bazwaka bango nyonso bapesaka koto yo quartier Lingwala. Lelo to yo mona embouteillage koti na bandal. Paka na mpaka koti opesa mbwa azwimbwa oboya sute donc étouffement eye yango to yokoluka bana ya bandali ya solo ba ebisa biso po ba vena pe ba koti ebele mais par avant papa to monaka bandali ndenge mosusu ba presse ndenge lobi wana mais par après to moni bazelu ese nazo ebate so lobelo ndenge pona bandali ndenge zaka liboso na lelo échanger to ndenge na obeta ta mwa lisolo mwa kala ouais biso zalaka soki mbule beti lokola ba caniveau na biso ezaka mukie na kozonga su mwa sima ezalaka soki muta uti libanda aye alingi aya ko passer séjour na bandal il faut s'enregistrer na commune commune koyeba ke muto intel akoti na bandaki soki ba séjour na ye ekoki bakoya na esika oyo ayaki kofanda po asala nini azonga esika otaki. Et le sali bandal ebeba pourquoi parce que baka niveau na biso lokola biso batu tozaka na bandal tozaki na biso mukie batu ba uti ba mususu ba uti ba guerre ba mususu ba uti na ba est kuna tango baye na bandal entretien eza lisusu te nde sali ke lolenge pe cadastre ave ya kana lisusu te na ba construction. Donc bandako ezotelema boye eyikoloba bakanivo oya kala ezalaka mukie baluka pe batongi likolo banda baluka pe ko agrandir yango kosala ke soki ndako ya étage boye telema eza kitoko mais ozomona kanivo eza mukie omona ke bandako ezebele tango mai ezokita ezokende ezokangama po nzela ya bakanivo moyen mai eleka normalement eza te eloko esali vraiment ke bandal ekoma penza bouché na baka niveau batu bakomi ebele un grand nombre de personnes ebakisami nde sali ke basalite koti na bandal. Ok, merci bien. Ça on est toujours là na Kin Makambo TV. Bozomo na masolo ndeko beteli biso très sagement za maele. Abeti biso mena historique ndenge zalaki. Parce que ba caniveau net ba ndako de batongi be étage net to mona ba buka ki batu. To yebite. Fallait ba buka to ba faire grandir kaka ba caniveau. Normalement, il faut kozonga na ba caniveau oya kala. Kolandela pena ndenge mundele soko tandeti awo. Ezalaka na nzela. Ezaki na nzela to mai ane kenda kate tikala ka mai wane kenda kate mais ça libulu wana mais soko la ni mikolo e utaka
koleka libulu ezalaka te touti nde kosala misala se retrouver que oh mundela tika c'est que Pito Pale laisser côté na embouteillage Pito Pale vraiment Pito Pale donc osenga kozonga na ba référence place mundela tika ki ba caniveau wana et koluka kofungola yango bato batongi bandaku baluki ka ko agrandir yango bonzela ka ezala mayele kamalamu. Ok, merci bien vraiment de onanga lobi kitoko senga kitoko makasi oza pa mayele bana bandal tozongisa mayele na biso ndeka ezalaki mayele bandele bungite bande ko bayaki pe bele mais est-ce que le to mona que c'est que pona ba bougumese faut ba tsaka bougumese za mwana bandal bougumese faut la mwana bandal parce que yende mutayebi parce que bandal ezana ba tinel soko koti awa na venue kana wana pemena ndako etage sana wana avant sana kaka place nzeta lidame o eza wana place mine zo pela tinel eza wana ezaki soko koti wana okobima tikuna okobima betinel ekangama na mapango pe susu eza ba tinel eza na bakati yao na basima mapango na bango okomona ke banzela ekangama kama immeuble mingi ekanga ba tinel donc chaque avenue ya bandal ezaki na tinel nango okokotela na liboso okokotela pe na ndenga sima okobimela na ndenga sima okoteli pe na ndenga liboso donc bougumese faza la mwana ya bandal chef du quartier banda bandal ayebi mabele bien ayebi pe ba quartier ayebi pe ba quartier bien yenda koyeba tango misale ko bando salama akoyeba bisikani na ko toucher pona makamno saison normal. Très sage mon frère na CP no makasi moi ba dédicace no ba mbote no pe mot de la fin no pe conseil européen ça ba konzi ba sala pour to conclure émission na biso. En tout cas vraiment dédicace na ngali boso na bana poto na bana kin bana poto na bizongi susu sale venant to mona ba venant msu ba ye su na bandal kaka ba su ko kota tala ba ye kaka bon balula pe komi nango a zo ye bate balula pe na komi nango makambo ebanda esa ba mbote na yo olobi mission kitoko bandeko na yo esa bandal donc bon chic bon genre donc jeune là ta propre masolo bandal na bandal wa masola wenge nan bon chic bon genre donc nyonso yango wana papa na ngambo ba mbote na yo ba mbote na ngai na vele guide Alain Tiamuna parce que famille Tiamuna eza famille Tiamuna avec Tiamuna donc vie tonton lisusu Nicole Tiamuna ba yaya nyonso ba na poto na pesino vraiment baza pe belé mo ba komo na bango belé Nicole Tiamuna Kati Tiamuna Hervé azana États-Unis Hervé Tiamuna donc talakak baza belé na pesika ba dédicace na ngai pa na bango bazala bien biso pe kini tozali. Mais conseil européen ça ba tout oyo basali bon pe ba continuer biso pona nde ba be bandal pe na ba bougumese baza conseil européen ça mon po zong sa bandal pe na ba régénérer ngo ndenge ezalaka par rapport conseil européen ça ezaka que kozonga na départ donc moi na bandal ayebaka origine donc soko za ya bandal te eza pasi vraiment osala musala mais tokosepela na ote parce que oyebi ba origine te mais moi na ya bandal ayebi origine yenda koyeba ndeni akosala po bana bandal basepela. Merci de Roland na yebi déjà biso zaki na bandal so mbule beti après mbula c'est le beau temps mais le comment après mbula c'est le mauvais temps donc na zaki na kolata catch na nga pembe so mbule beti na bimi na nga na otambola na nga na makadam na sale mais lelo moni makadam mususu omona maye vandi na makadam ngumu sala mabulu on attaquette maye mati donc kitoko te. Merci de Ronanga na habité sur au bakisation de Osolo baki au bossano repese mbote na habité na pesi mbote na pasteur nanga pasteur Meya pour na mwana Meya pasteur Meya donc wana za papa nanga molimo donc nazongisi matone pa na ye pasteur Patrick pasteur Vadi pasteur Hervé ngamo pe naza pe pasteur mozona nzambe na bénéficier moi je reçois moi devant Thomas pasteur député Cédric Moulumba pasteur Eric Saka na pesi bino ba mbote mingi. Merci l'homme de Dieu, vraiment à chanter na CPL. Merci beaucoup. Merci, s'abonner toujours là, vraiment tozana motono nzambe. Boki zolozina vraiment ya bandal, to ya mapende on a biso mususu selon masolo. Voilà, toza anande on a biso balobi masolo
ya bandal batuna pele ke bamona peleve na bao bavana na mikolo pe bakolaka vraiment totuna ndeko na biso tozaka na quartier awa Lingwala ozo mbriye batu quartier Lingwala na kati ya bandal na loba na mino tokotama na ba quartier partout kana na bandal ti to aussi sa bandal toke na commune mususu totama pe na ba quartier ya commune wana bonsoir ndeko na ngai bonsoir papa na ngai ouais na monio awa vraiment tona quartier so bandal minga to sa to ba na bandal bandeko baye bayo mwa kombo na ope e sala bien ngako na ndeko Glodi Kabango fani na avenue ba Congo ezali Ngwala boeza quartier Lubudi donc ya quartier voisine ouais ah donc Lubudi na quartier Ngwala ça donc non ingénieur to kota na émission si na quartier wana ouais oyo do Olingwala o Lubudi avenue ba Congo Antoya oyo couloir Madiakoko oui tu as mis que tu as couloir Madiakoko Toya Lubudi na ngam kuna to yela bata Lubudi kuna to sana entrée ya avenue Sana mais le no ba ndenge nini ba mona ke Lingwala na kati ya bandal et puis avenue Sana il y a ba selemba kuna hôpital ya Sana mais nene koma awa et puis to lingi to yeba et puis to yeba sou ba venema nini leka na bandal et puis to yeba sou bandal o to so mona lelo par avant et ça rend ndenge nini et puis par après et comment ndenge nini en fait biso to ndoko na bandal dans des années 97 98 99 donc tant on a fait na bandal au centre na quartier moko boza la commune on na esengo o kapene lengi ya commune ayo lelo bandal comme salité beaucoup mais ça c'est lelo ko moko te donc lelo ça passe ya ngwana lelo boy moi to comme 17 ya boy so bina couleur la be ngo avait ya venu kunelungu couleur ane landi côté à base ya président Fatia ba bengo di progrès pe so comme na couleur ana o kota mo donc espace mitu comme on tika biso comme 2 mètres 2 mètres papa baba retondi soto om 17h bato le fa ba ndaba romila ba bazo tchaka ba mitu en désordre na biso ba piéton na ba moto na ba piéton to sanga kanzela koleka ngelo ko mo pesa surtout so mbule beti moto pe ko tout donc so totali bien osana réseau tongi bato batonda ba faire diminuer avenir donc par avant de bandel les abo mona neti désordre de kota bato pe ba yebele couleur kunelu ngeza ta 16h ta heure nyoso tambola babala munene moi ta mwana mwana c'est comme 17h meno na mwana na couleur wana so za piéton tambola na te po moto ko tout le mwana ah oui hein baba etondi belé oui to ko boya baba te mais ba to ba mesure de prudence moko boy bato ba omela ba so ba tika mitu ka ba ndaku ba makolo po biso za na espace biso piéton so sanga espace ko tambola po na ba mituka ba parker désordre bandele komi désordre sakanate ouais merci bien ndeko nanga tosana na yo to s'abonner toujours na kin makambo TV to so lobela makambo o etali makambo ya bandal makambo to so bongisa baba pendenge boza wana botaka ba place na bino oyo bato ba kotsa mituka na bango balobi avenir komi muke ba so comprendre te embouteillage bato ba koti oui ba boité et ça quartier mais embouteillage o yé ezo sala bien te ndeko nanga mena yebité donc par avant bandal zende musuna lelo c'est échanger te changer te baby changer mais baby sur to côté baby bandelo mona mai sa boité ezaka prince tandinga koma zelo ezaka prince on ko tolo ba ko ezaka prince azotambola na ete bunga fa buka atambola ka mais bourgmestre papa nanga faut ba bourgmestre bazala pe ba bourgmestre o ya commune wana on to mona bourgmestre commune mususu ba yo tena commune na bandal neti bourgmestre aza soki baelo so auta soki matete ba tela biso ya ebi bandal o tuna ta veni pumba yebi yango te bourgmestre tela biso mona bandal o ya fani na bandal yenda ko yeba ki ko ba veni pumbu ebi mpika ebi tantu ebi mongo lo ebi la kedwa misusu ne aza na so tuna ta veni la kedwa yebi yango te par ko bandota na carte na yebi na yango te c'est ça aventure vraiment ça pitié vraiment bandeko na ngai to s'abonner toujours là na kin makambo TV to kozala le site papa nanga mais est-ce qu'on a yebité okotangela biso mwa ba quartier pour moi déjà le bout du so yebi be misusu makutu ba quartier c'est belé tout ça na quartier Makelele tout na quartier Bisengo tout na quartier Adula quartier Lingwala na Lubudi OK merci bien vraiment tout le monde nous a expliqué biso mais conseil nyoko pesa ba bourgmestre na bato yo bazo diriger bandal parce que ça ba chef nango oui ba ko sa ndenge nini ndenge koma lelo. Ouais, mais j'avais un chef du quartier, un chef de rue. Faut pas la mukara, luka journée moko. Et ça journée mo ya loko a salon otoloba. Oh banal mo mesa la ka. Oui, ma bo kiro ba caniveau c'est comme boucher na ba bouteille ya plastique. Banel comme mbula atambula il y a 10 minutes au bimano souté. Quand les amis la banette, o bibiso ba na banette, ola jinwa ki to ba pem. Jina pembe basket ça pembe. Ola mbula so to ola basket ça pembe, faut le basket ça noir.
atoki na sorti ba bibling bling olata te so mbule beti caniveau za boucher bazo ki pete ba nzele comme buka na poni ba caniveau za boucher bugume sa tambola raté donc biso mo pe bato na bande to ça la volonté de déboucher ba caniveau na biso te to zela pe ka beaucoup plus bugume na biso bato zali poto la muka rappel to le to ça donc ça on a vu to ça la ça on qui bouge pe l'équipe trop mo mabe photo la muka na to bon ça avec na biso bande les et comme salité ndeko na comme salité bande les choses avec bongo te. OK, merci bien vraiment to ça ndeko na biso awa to ça na en tout cas quartier zaka bongo te bana ya bandal o ya solo o bakina ba poto le to ça na quartier na biso awa lingwala ouais ba kozong sa idéologie na keno Lubudi donc to ya na quartier Lubudi poto zo déjà na ba quartier mais ndeko nanga olobi vraiment kitoko pesi conseil ya bien bon na ebité moi ba dédicace na yo na batu na yo na bato pe bakina banda bakina poto batika bandal batonga te moi et ça la bango genre des discussions quand il y a trop na ministre na ngai trésor ballon trésor ballon na moi na ngamo Charlie de King le roi c'est pas moi Charlie de King le roi Charlie le King des rois wana pena ya motema moi na ngamo motema jogo la ngai wana ozabe na moi na za jogo ko moi na yo moti za da jogo fa za da jogo moi na fa za jogo de King no officielo merci na pesi na vie na moule na nord champion moule moti ya Thomas na J4 na nord donc boza tellement belé boza belé Kenzo donc masana Chris Wadon baza belé donc balegi tellement belé soit ko tanga tabisu ba olela merci mais mon téléphone et puis conseil européen ça pour na banda na biso donc conseil européen ça beaucoup plus c'était bourgmestre il faut azala natif de Bandal non seulement ça bourgmestre ba no tambola la ba pourquoi à partir de 17h côté ba mitukeza ba parking mabe ba lukela bango solution soit ba créer parking moko boye ba tiela ka bango so boye mela masanga pour parking aboki bo fandi kuna na baba soit ba solution ke ba tiaka sumi tukana ba tafika mitukana ndaku ba yaka makolo ba yaka ko fanda wana ba to pexi mtayani na ba te to ça besoin pe ya nzela biso ba piéton to leka ba piéton to sangi nzela donc ordre et contre droitier moko be ba combat respecter temps ya mutuka place ba respecter espace pe avenir à l'état voilà pour banda les ala ndenge ba saba so pe mpepe na ba ouais merci bien de on a ebi ke d'ailleurs to sisi na yo mutu so ngo pe sembo te to le gaga asilika te merci de on a mona banda on est toujours là baba ki to bana na mo to zo tambola micro balada butu pe koti mettre au sel nini et senga to zo vraiment ba enka ba ike ya bandal ndeka to lobaka voilà to saka awa na ebise mino na kati ya bandal na quartier lingwala to zo tuna bana ya bandal moko na moko bandalwa basipike biso masola ndeka rezalaka bonsoir papa na biso bonsoir papa na ngai ouais na monio awa na quartier na yo bandal be na biso banda wangba ba pe kombo na yo pe ba yo ndenge ni tosolo bon merci beaucoup ngala za mwana bandal ya tongo o balbaka ki ya kilelo akomona nga Yves Milanda na botami na bandal juste na Avenue Selembao ndaza na mwana Avenue Selembao na bandal na sima komi na bandal na sima komi na bandal wana nyoso za peka bandal nyoso za ka bandal nyoso za ka bandal nyoso za bandal biso to ko na bandal et l'autre on va topé c'est la mingi pour na bandal parce que c'est ton dokola na ba 82 ba 86 to ebi ke bandal za ka propre pour mona ke ba te gourmestre ya commune azali gourmestre oyo abotama na bandal azala bandinga na bandal mama na yemo na bandal ayebi tous les avis ayebi ba veli so atangi pene be kolo ya bandal azala ko diriger kitoko ba seru wana propre ezalaki makasi on dit que poubelle eza bo poubelle non ba poubelle wa ba ko ezalaki te mais mutu azala ko organiser zui poubelle na ye na kata lupango mo mona ke oui mboka kitoko quartier kitoko balabala kitoko propre obimi po lati kitoko lati mo chaussette ya pembe coupe pembe chemise ya pembe obebi obimi pe zongi obebi te moule beti ya kitoko voilà mais le moule beti na bande tozo comprendre mauvais temps ba place ezaka makada le baby mabele koti mabele kumba mabulu nde batu bazo ba ke paré libulu kumi partout tambola libulu ke libulu OK kuna libulu OK ta kuna libulu ozonga kuna lidusu OK kuna mozindo atuka botela biso likamba to lingi bandale zonga ndenge bandale zaki yakala ezonga kitoko babar et diminuer à la moukier c'est quand la babar ezalaki to ebiki ba papa la biso ba bandao ça peut bien ce que les gars to bien c'est discipliné c'est discipliné c'est que musique kuna bête biso bana to tango to yokango non eza ko bebisa moral ya bana bar pose à la place moko eza coffret batu mutu ba kota sala ambiance mais yebani pété
Osolo ba bien, on ba bimbo na kataka bato yango, ba bibi toucher au journaliste okati bato. S'abonner toujours là na Kini Makambo TV bozala desité. Maman Esther Lotambia na Paris famille mabota. Bozala wana mama Dolonianga mama pasteur. Pesa papa pasteur mbote yebisa bana na tongo kilt matinal et koleka ndenge nini tozaka toujours na masolo ya bandal et puis na quartier na biso a na lingwala. Ozokende bien me batu ni ndenge ni lingwala ezali na bandal quartier lingwala ezali. Avenue Selembao ezali. Avenue Sana ezali. Oko expliquer biso ngo. Bon, biso toyebi ke bon tant to botama to kuti ba venyo nezalaka. Selon histoire ba mikolo toyebi ke ba lingwala wana ezalaka ba kombo ya batu. Soit ba chef du quartier. Ah, mais toyebi ke ezalaka ba kombo ya ba chef du quartier, ba chef du quartier le quoi ba chef de rue ba benga le quoi. Ba chef du quartier ba do diriger soit ba quartier. Voilà, ezalaka ba kombo na bango. Ezalaka ba lingwala wana mo ba bisengo, ba makelele. Bana pe ya ba bandal. Voilà, bakaki bana bandal, ba kone o ba yebi histoire ya bandal avant biso to botama. Yango moni ke tozala besoin bandal ezonga ndenge ezalaki. Bandal ezala bandal lelo te ba kuluna te. Bandali ezala bandali ya musala, ezala bandali ya kolaksa batu ke oui o eza bandali. Kuto yebaki bandali ezaki oui, bon différence on ezala. Mais lelo bandali comme bakuluna, ezala yeba na te ko outi selembau, outi ngingi non. Sangisa mabe to lingi discipline ezala. L'état azongisa makambo ndenge ezalaki différence ezala tobi ke koto bandali so mutaye a se sentir bila ke oza bandali. Et puis bougumestre pas la moi. Bougumestre to lobi yango bien singala lobi lo na linga pena mutema na ngai yango la kutana na bougumestre l'état talebso likambo bougumestre pas à la mwana ya bandali. Toyeba mama na ye toyeba venir atanga la biso pe ba école o ya tanga potobi ke bango ango ezali ba semikate ezali ese ba bougumestre ba tabi semikate te. Eh bien ango te semikate. Poto ni bougumestre ultima tete tonga bandali bien te. Bozo la biso mwana bandali propre atonga la biso ke mwana bandali bien bi ke volike ezali là qui doit ezali koto bo libulo salami koto bo kulule ezali ayebi ndenge stratégie tous les quartiers le no so bengi bougumestre ultima tete ye awo ba c'est kulule bunde maswati na volcan abando tala volcan na place c'est pas ça quand même tout ça bana bandali tout ça pe bana mboka toza bana bandali ya solo tolingi bandali zonga ndenge ezalaka courant toyebi ke biso toyebi ke courant bando katala soki sekula ye so sekula ye ba délestage biso bika sekula za dia paswa une semaine de délestage sekula longo toyebi ke courant zongi bandali ezaki bongo bandali fa bakata courant toyebi ke sekula koti mais lelo bandali ko vanda pe bandali mutel ti 18 moni pe courant na pe moso bakitoko s'abonner toujours là na Kini Makambo TV makambo boye kokoriko tango etani tokomi na butu wana esenga nini sanza bi matombule betate na mama kambo boye mwana bandal azo expliquer bino ba quartier c'est belé commune ezo senga bourgmestre face à la mwana ya bandal oyoka donc et puis ba chef du quartier faut pas la bana bandal faut pas retourner yo koto avenir sen comme ko lukango na quartier ya quartier de bandal na quartier ba benga quartier de bandal ba et ça te outi kitambo outi lemba to nde et puis bandal on to ba na ba commune nyonso faut ba tsa ba bourgmestre ya ba commune wana ba chef du quartier ya ba commune wana. Merci bien mon ingénieur Babou Image moinda ngolo mutasala biso kitoko boye mutaso filmer biso kitoko pona nito komisa ete soka sekimi nous pembe le roi ivoire botara na njoko mon caméraman Babou Image azana sima caméraman caméra wana kitoko pona e papa nanga siko na bi ko na show voilà na pesa ki molongo mopo okita posa mutu siko na banda na biso to mwebe quartier Lingwala yango pe to solo bela poto ko tapena ba quartier mususu mais quartier Lingwala nengo yebela ke on par rapport au ningi zalaka quartier na bino na lelo par avant na par après échanger to ningeni bon quartier Lingwala ils ont changer makasi ils ont changer makasi ils ont changer makasi bon loko liboso nga na nsenga le ba to déclarer pour les bourgmestre mais to a besoin d'abord lelo to voter conseiller communal conseiller communal batili biso na bandala toyebi ata komba mutu moko biso toyebi yeti ata komba mutu moko biso toyebi yango te bo je biso ba conseiller communal ya biso moko ya bana bandali awa ba koko ta bourgmestre maboko ba sa bourgmestre mo pasanga zalaka liboso le panga biso ezaya kodinda bourgmestre mo pasanga zalaka na veni na biso wana ezaya kotonda siko ba conseiller communal ni bozwi ba uti ba kingasani banji ba koyebi bandali te ba yebi bandali te bo bongo biso bandali biso tuzika na bandali cop na ngazala bandal na lesa bana na ngana bandal makamto so zala bandal tant que bandal est propre bandal est kitoko bandal est lisse et comme bien bandal est kitoko et ko sala biso pe bien mutu kala bandal banga biso ba ko sa bona bandal on a dit le danger te mabiki wana mwana bandal ba banga makasi mais le ta bandal de koma
bandal mbula dindo sali kaka mkebo libulu. Merci mais papa nanga mela pe mabalobi bantula paka bamona peleve na bao banda c'est Paris lelo bazolo ba mwa mbula boye c'est le mauvais temps to kolaka to yebaka mwa mbula boye lidusu OK ne kuna uzunga kuna boye libulu mais to yebaka banda la après la pluie c'est le montant lelo comme mauvais temps lidusu koto kuna libulu odina kuna mozindo donc lelo ba mitu kezo dina na makanivo banzela baby tuzo senga babongisa lidusu mozindo ezalate batsa droiti papa nanga olobi kitoko moi ba dédicace na yo ba mboto no ba tapoto famille no ya kin et pe rosala bien pour se pelisa pe ba fanatique na yo wa tuka mbote na ngai na pesi mingi bandeko nanga o ngala kola la bango bandali ba grand frère bazala poto na pesi grand frère na ngai Ferry azala ngingire Ferry nani Ferry ndomba mission biso yoka na peta la baba Ferry ndomba sapanda ngingiri wana grand frère na pesi grand frère mususu grand sœur mususu ta poto Sophie Kikadi na pesi maman na ngai propre en tout cas maman Bettine na pesi bambote belé na pesi moi na ngai Gloria mwana na ngai moko Glorive en tout cas vainqueur en tout cas bambote belé ba grand frère bana biso yango ba grand frère en tout cas bien-aimé fiston Idriss ya patangola en tout cas bambote belé na sepeli makasa en tout cas bonne chance mais attendez le bandal au bonga kaka tongolité ouais merci mon frère na sepeli le rosali vraiment nzamba pambola yo OK ne bien bandal le rosungama bato bayoki balandi yo bande ono pe na poto bayoki bana ya bandal boza na poto conseil ni kopesa bango bakenda babosa na bandal bato bazo tonga wa bazo tonga botika bandal conseil ni kopesa bango awa na Congo esotongama bon bandeko na biso ya poto bobosa na commune bouta te bandal eza bandal yo muto za na poto ebi histoire ya bandal koleka bat mususu bavanda bandal lelo véritablement la bandal eza bino bat boza na poto boyebi bandal kitoko bokima ngo te bandal ko zonga lengi bo bino boya ibele to bozongisa ngo nde lengi bo bato bango ba koka te mais bino le fort na bino bandele zonga moi lengi to mona bino bi bato na biso ba mikili nde ezalaki bo bato ba pesa poto sentiment za bana bandale logique yango wana merci bien ça monete toujours na kin makambo TV to za décider na yebi ke to sisi na biso vraiment là ba bisuka le comme munga te batula paka ba mona peleve na bao tinde za melango na lipa Billy Poche Benny Poche cela veut dire que Benny Poche yango wana tala to za na kati Benny Poche to projeter yote mabe proche na biso cela veut dire Benny Proche ozara pembe na biso suka le koma mungu atetine za melango na lipa opesi mbwa zui akoma tia kal selon suberi mire ko la resute selon masola awa toza indusa to ebisa kibino toujours ya ba quartier na kati ya banda na quartier na biso ya lingwala batu bakamwe na bandal ese avenue selembo ezalaka avenue sana ezalaka ese quartier lingwala ezalaka oui to moni yango quartier ngoto tambo na bana bandal pe moto kutana ba marque tout to kutana bana bandal po bazalaka na bandal lelo mission na biso esuki awa mama Esther Tambia et si qu'on s'allie ailleurs en Guana Paris sentiment na bana nyonso famille mabota to bosani binote Mireille Bokombe la victorieuse mama Dokotolo motongi babi penazali mécanicien nzoto na biso sur mi tukate selon ezali pasi balobi alido elito babi alido elito vena biso prêtre alido elito babi finda babi banque de sang ongoso mami tukana yo donc Guilain finda banque de sang omona yo azawana ezo bungate ingénieur na bosona yo te vraiment yo ngwana babi aïe rara lixing yo yango wana kaninga zala Jésus Christ de Nazareth ndambe na biso soto sambeli yote ma papa mon réel mon image babu image mobala mwindo moinda ngolo so asekimi nous pembe le roi ivoire o ebotanga na njoko kaide se kaide duplicateur na limwe